Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox 207. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Bolanda biso toujours na Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Balobi masolo ya kitoko ya bien. Elengi na biso TV. Ba film na bino surtout Bolanda donc bozongo toujours. Na Elengi na biso TV donc beau s'abonner. Elengi na biso TV. Jericho Betox, tiens. Très chers téléspectateurs, Lengnabiso TV, partout Bozolanda Biso Africa Telema, Boza toujours wana pona kolanda émission na bino oyo bezali bongo na kombo ya Pelisa Lokito. Pelisa Lokito c'est émission na biso oyo tout ça yango na ba leader congolaise na biso, ba star na biso, to lakisa bino toujours ba musicien na biso, ba joueur na bino partout au bazalaka donc biso nga Karin Zawadi na zala wana toujours pona kolakisa bino ba musicien na bino, ba star na bino et quand na lo biking nga 2018 on est na côté vraiment musala kaka en tout cas Jericho Betox pela ko la lisanga te vraiment musala don na lala parce que 2017 o to le en tout cas bato belé ba soutenir ki biso et na singi peza ba merci belé na soutien na bino na ko senga bino susuka ka soutien on a bo lemba te bo continuer ka ko soutenir biso et ça la bien na oyamba bino bon musicien na bino oyo ya wenge musique à maison mère pas ya Igwe le roi de la forêt na kombo ya Simplice Voix za musicien oyo ceux qui bamsuna boyebi ete mais aza musicien ya wenge musique à maison mère auto ko sala test na maison mère après maison mère et ambaki parce que igwe po azwa mutu ça la facilité pour so mutu vraiment ça la facilité mais ceux qui net ba zwa que c'est qu'à convaincre ki mutema we ya we ration na convaincre bato staff mobimba o ezala kawana po bazwa na kati ya mouvement et na koyambela bino Simplice Voix Simplice bonne année. Ouais, merci pena pareillement na yo pe Karine Zawadi. Wabi moi sur Lengi. Moi je suis solo là et puis moi je suis en tout cas sur hôtelier ou laquelle Satan m'a bien comme Nzambe. Amba. Simplice na comprendre te ndeni ni yoza na biso awa pourtant mouvement eza awa te mouvement eza na Goma mais yo oza na biso awa se trouver na biso awa ti lelo do eza ndeni. En tout cas pena merci Karine Zawadi moni surtout le bilelo maison mais ne bazana le Lubumbashi. Bakene le Lubumbashi après le Lubumbashi ba okene pe Goma bazana ba tourner bazo sala bon na tikali pona Minerval. En tout cas j'ai ri oyo ka makambo Minerval ya école te école to moni biso na wengene to zawana eza Minerval donc ça na wenge faut comprendre que tango yoko kota wenge il faut comprendre que na kati maison mère il faut au foot taper Minerval. Yango on a tikali li pona Minerval pona boaki ko futa ane yango na tikali na siko Minerval on a bufuta yango pa nani na ebite ngape na zoka bongo mais yo zo yoka bongo yo moko lobi ke tikali pona Minerval siko Minerval wana soki neti ke ezala ke ngako pesa ngo pa nani po okende lokolo okende ki te c'est que Minerval ezala ki te donc e pa nani ndo pesa Minerval kangi ça moni Minerval c'est pas ya muto azwa ka moka yebi na zo ko sala propagande muto et puis na boyi ko sala porte-parole ya muto na kati ya wenye musika maison mais beaucoup plus tout na makamuza ya ngai Simplice remplacer ya Ebo Valentin oh yemoko big boss et roi de la forêt benga ngai Ebo ya Bogar. Hein? Mais c'est un peu si poto koda tuna yo makambo ya wenge musique à maison mère na kozongi so moi sima na mona kayo osalaka test pas brigade Sarbati pe brigade Azwakio pe ba CD penza ya test et kama siko nini sala ke o continuer na kati ya mouvement ya brigade Sarbati te o koma lelo na maison mère est-ce que ça pona mbongo ya ba CD wana et kama ko liaka te yango sala ba méchant olongwa toni te moni na pesi la force qui écrase brigade Sarbati ba moto segezali parce que tant on a yaka ko la tête c'est pas Sarba na sala ka usala ka l'essentiel ba CDT kamiga ndongo toloba atela ngai mise na epano masa nga na pese moto segezali atela nga na beta pano na yimba pena pana lunga kufa donc yimo pena Sarba telema zongi simalobi na su pena Ebo Valentin na kati ya orchestre nga ya brigade. Mais là on a longuement parce que ton a fan ninga mo na tali na nobi ate voilà ngayo do senga on fait que nega place mo bo yangelo ko pena oyo na fana na palin petit le presse à lokanga na soki pena sarba moninga le ko kanga mais petit ndenge nini mais yo faut zalaka na mouvement na longwa na yebisa pe mutute donc na ko songa pe na esi bango pe ke na salaki pete mais na zongi
Vraiment. Na finga pété, na loba mabete, na fanda na palenga moko na kozonga pe lelo. On a présent dans la ligne mingi sarba. Na motema. On toujours kozonga kuna ou bien ça. Te, ce que sengi ke no sarba bengi simplicité fo ya lisusu no yako, na linga mingi. Na linga pe na trowa. Ce qu'on doit yaki na maison mère wana, est-ce que ko c'est le biso loko moko ba fan na yo, ba maman Ange bazo yo kayo, ba Dédé Ekofo, ba Jacques Boloma bazo yo kayo, ba Nkoyi, Isidore Nkoyi azo yo kayo, ayo kayo loko nini o yo sala ki po vraiment au convaincre que Wera Son Igwe, le roi de la forêt. Ko ça jeté hein. Zawadi, moi autant comme maman Ange. Hein? Ange Moba, hein? Mobali ya papa Didier Moba. Moi aussi, papa Didier. Eh, moi aussi, na bossani, ne sais pas, bakana ya minerval, hein. Ton a ya pena wenge, big boss a telemisango a biloko, on passe volonté, c'est qu'il faut savoir quel loke boa. Pour wana e bon, ça l'année 3 ans na parler mon ngane volonté. Tu fais 3 ans. Aïe, ça m'a beaucoup longa wenge musique maison mais yo ya ka remplacer nga. Amona ngandriye mukadi. Otsango na banoubliant na yo. Ngai moto na mesana kyo dîner na balin frère no papi. Ngai moto na mesana kyo déjeuner na ba tendresse ba caresse na yo. Nani yango akomi koluka ay fasengai na mémoire na yo. Eloko na yana ngo yango wana. Tant presa tali azongi pena simalobi kakol. Obi ke yepena ebowa. Asinga ko sa solo mususu te. Na kena ngo siko. Oh mama. Hey. Ma douce moitié, Angers, l'obélanga na moi douceur, pour y l'ompola, wanande vos stress, Karim Zawadien, ce que koboyang wanande yoko surmonter badouleur, yeah, bayon tikinga dans un peu trop de malheur, oh bolingo et commissaire. Nabarandre Foussera, Alice Baba, Mimi Laifeta, Petchum Bomba, Freddy Monfatirare, oh, Bolingo, Aondi Kolinga, Afani Obi, oui, que Ozungisi, na telemisa ba fanatique et puis na kata répétition jour en haut. Il a quoi, on a vu que Suka Fana Benganga, et Bolonta Bogar. Simplice lelo po mutu azala musicien azala na succès azala penza musicien lokola ba musicien nyonso penza batangama basala ba kombo il faut asani il faut simba kisi ou bien ezani ça dit ezana ngoka kisi te hein qui c'est ça travail ninga na bona moto te mais nana kisi o batu ba yebete bena na mama na kisi mongo likiba kisi to aspirine za kisi dollarine pesa kisi ibika pesa kisi ya kosalanter mutu pasi bilo na salaka na dans la trousse dans la table on a kisi wana un peu de fièvre na meli donc kisi na simba yango wana mais voande siko eza makambo po voana nga eza te geno wenge mutu sala pona za boy voana nga ya ngamoko na yana ngone na wenge mais mamoze beso la mina wana lo mama mususu wata makambo na ebite wata makambo wata makambo ko wata makambo sunde kasi me bazo na mikolo ti balo wata makambo editene makambo nena ngapa na bikaka wata makambo wata pena makambo do la ça de position no lingo kinde pe héritier tonde eza prophétie na yo ale muso poko mi manga pe héritier na ebite mais c'est plus nandé tozo monela parce que na moni yo ozana kande ozana ba méchant ya Minerva na kati ya wenge musique maison mère mais Minerva yango lokola esila kanango te parce que na bi ba musicien nyonso baleka wana balela toujours na eloko moko kaka oyo lobami na kombo ya Minerva siko yo lokola Minerva wana ezozala te est-ce que oko continuer toujours na wenge musique maison mère ou oko tracer carrière na yo esika mususu bon na kati ya wenge musique maison mère eza ya big boss ezala ko kesa moto te mais bele bazana babetaka tolo mouvement za ngai même on est big boss ayebi kutu makamso le kana se wana te Zawadi, est-ce que yo ko vraiment ko imaginer toi na kata ngata na sala test na wenge et pas ya wera batanga ndi na deuxième équipe na mata maman na première équipe to ba bikelo ko e volontaire longo ngana zo yemba lokolo eboa wera lobi ye il faut ça na première équipe mais na fanda pena boto faut to ke bandundu ba benga na chombo ya na valise ba tenir kota ba mangame koti na samba pena boy bu oh to ba tena bisi bo za na yo kete presa ye baki bakelo bakomi na bandundu ba otuna mais wera tuna sempi ça a été pour ani on te presse to benga na téléphone le kate bina na kati répétition parce qu'au niveau bino ba bata sima ngana yemba liboso jamais ngana okoma lokwa bino na beta ka tuna beta
bino pe jamais bokotika eloko bosaka boya po boyemba bokotikela ba 17 ans ne boyemba bino pe boyeba ke bosa bato sima eloko wenge so bosana yango wana siko na ngo tuna muke bato sima wana eza ba ya kankol bato ebele quoi. Chef de mission Papi Kakol, Igo Sente, Makaba, Sarah Solo. Donc pour être honnête, mon toi Kassa, il est allé Kankol quoi. Parce qu'il y a des chefs. Là, c'est le roi net, c'est le roi net, c'est la prophétie. Oh, Yosui, et vous allez payer une habité. Et vous allez payer exemple, payer la moussou penani, mais le gros tengu combo, vous allez payer après payer banenge moro. Et on a dit que vous avez makambo. Watande makambu Jerry Kobetos na mona peza position oyo simplice azopesa la biso do position na yeza lunetike azokende et pas wata héritier Watanabe c'est comme si bon na lobby na confirmer te mais elobeli na ye déjà ezaki watande makambu donc déjà position azopesa azokende pas wata biso to kopesa kaka ba bonne chance mais ezala bien parce que watande makambu watande makambu oh zawadi na kete na lobi parce que tozo kango bongo ke watande makambu neto yokela zala pene na ngai mosika te Bernadette Masengo présence na yo ba séjour nanga makambu simplice na ndengo zo memela carrière musicale na yo hein vision na yo penza eza nini wa viara nini wa visaka nini penza na carrière musicale na zawo les africains question na linga bato batuna ngai na yebi ke gérance na sima caméra mutuna ngai tongo ayebi moto to salaka aroyo na na posa ke fo na na pas danger na na kara danger ba li fanto na ngai o radi na Israël faut batanga bien ba vivre bien ngamoko père na bango France na vie moko bien tala biso lelo e comme na msu moto e bato tape na oh wala mise werati kapasa bato to na moto mona pe bo dendi pe likula libanga moko pa dendi bato tali amese dendi so yaki nakata bor no zo pe na malembe bato tali tana wenge sko yango na komi na minute oyo na komoluka na sata bor na ngamoko na ndenge mo pe na vrai yo sa bon non dendi na salami na nu te simplice no salamité loko te sko sa bon no kaka boy zawadi yango mo fasa la plan na ngamoko donc moni zawadi tala manga musu to sika ko lo bango tango zo tuna ngamanga musu zo pesa ngakanda ndesi ba faire regola neti mutu lokana neti Jésus de néance matongo tana lingana pongi na meso bolingo yela lesake nga libanda tukande boloba kina ya mabe mingi na kombola nga na za inosa ayembaka bien ya lokana neti héritier botika biso ba jeune moninga na minute na oloba nasi bata poto bata ngola c'était que te sambe ben ezera zo landanga mima makengele baso landanga bango to ba jola ba yebi tona yembaka po eza kati nanga na yembaka te ke pona yemba po mutu moko bisanga ke no te na tsa voix pona yo te voix maman na nga Benoît abotanga nango na artiste et puis tala ka na banda comédie na musique et puis tu non sala rap comédie o tika na nte te na tika te mais finalement yo penzo zo lukanini yo moko comédien yo moko musicien yo moko to yoka penzo so comme penzo joueur finalement abeta kabale bien j'ai raison filmer azanani nani ngana bela ke wat erwana so mona luba jeri comédie peut-être le embarraté oh mais ça caméraman aso filmer et puis asa peut sortir comédien ne mona yo na bela ke wat zawadi to sola comme maman et ça car nous a dit pendant que non peut so car nous côté na scène jouer mais l'autre tout la question et ça monde et ça drôle c'est tout Congo mais bandeko nanga ya poto simplice na musicien partout au nombre de banques que simplice kene na okende et ça quand que non fana na kaka na maison mais parce que bazo peut sa valeur ya musicien té et puis wenge e kufa mais ce que wenge zo kufa yo zo tinga makaka wana au moins te que do ça no musala ya pamba carrière na yo zo beba zo boma carrière no ka yo moko Karine Zawadi omoni wenge so beba na nini ata fils ayebi tu sais bien fils moni maître wazali ngala lingaka moni ko sabato lo neti ozu lo neti ba magali magali ayebi masolo to zo beta magali mombongo ba magali ayebi ke ozalaki pesa bati oye na maison mais okologoke pas faire oke pas wata ngana ke pas wata te na ke pas faire te na ke pas mutu te na lobi na za na kati ya maison mais et pas wera faut ba yeba ke ngana remplacer bo volonté soko batika ko finira ba musicien ya wera ana posa ya élévation
pour la musique ça na posa te que non mission mo bo fina ka so mba bien mutu lo net mission mo azawana chinois ay bo yemba te ma wela micro nga a danser a te pas Adolphe nga tanga nga ba komo nga banga te nga na mission wenge na tika la mission wenge mutu lo net chinois ay bo yemba te mais chinois a wela nga mission na ko kanta se volonté a wela nga micro pour yemba nini na pesa e volonté vocale nga simple na pesa e volonté vocale papa faut ayebi gilote comme on est gilo na ayebi na kana mabea na pesa eba près de toi tout revient c'est à toi que je me fais rendre prends-moi par la main montre-moi ton chemin baby permets-moi de savourer le bonheur inattendu d'être aimé oh père yanga na pesa ngo boa amba ayimbango yongoni na yesko na longoli e volonté te e boa longwe nga na yembe so na remplacer volonté pa wira. Ok, c'est plus la canisi que tozo qui na kochité c'est plus yo le sommet qui bâti au ministre à art puis agriculture ce babi qui était simple na Congo tozo na posa musicien moko akende a représenter akende libanda akende a représenter RDC au tinda musicien nga mona ok nom taliboso te yo za musicien to za ministre ba nommé au ministre c'est un ministre ya culture art na koko tinda mutu lokwa neti bébé Chanda ko kende pas défendre ma solo bébé Chanda mona marai pour nini na wenge toza ko kufa mutu lokwa Nicodème abo yemba te oh yo ko Nico na yemba na iti tout le monde rappelle que non c'est bon da fâché avec Nico ngana otanga ba kombo po yeba ke non wenge so kena ko kufa ba mise ba mata na ponda ma wera ba bo yemba te batika biso ba otoza na kati ya wenge musika maison mais to yemba na ngai na kapase volonté mais siko bozo finanga oh mais non naza libre ça la parcours à finanga na libre c'était que te sambe Benezer mundo kwa ngulu ayebi manager numéro 1 na 33 titenge ya RTC ya ba yebi masono loba. Ok, simple c'est le basouk pour na ba fan na yo ba bazolanda yo moi numéro à contact balanda yo ba yeba soki bazana pour ça simple c'est ba kozwa. OK, merci pena Zawadi Karine. Parole nanga soukeza batika voix nanga et savourer voix nanga et yemba partout na libre au kende. Et numéro nanga contact pour vous contacter ngai mission na bino jeune talent plus 243 ya Olimu Cheni 82 059 68 67 plus 243 ya Olimu Cheni 82 059 68 67 na rosa na pe grand quand même européen ça ba mbote na ba oya ngai pona mbula ya sika 2018 apesi mutu lokwa neti Ange Moba motema papa Didé Moba ba place ozali ba mbote bele ya bosanité Cédric était sambe mon président manager ya génération plus ba mbote sigozali ba pesi mbote pa ya lokola Magali mon mbongo ya yebi masolo to sorola rango na pesi ya kosaka na kutu te aleki bango tu aleki tabane lengi na pesi ba mbote sigozali na bosanité Lima Makengele balobi ye mikolo sa pene ya Simplice a contribué ma solo wakeli Dominga je la vunda landu na bosanité Linda Kapudi balobi mono azo solo mo benga na téléphone ya ndeni ndiko zata mo di ata mo $10 sans Kapudi na pesa ba mote siko zali maman abotanga ye mama Chombe Benoît Oradi Lubaki Israël Djogo Jérémy Souli na ebite na pesa be mote pa na yo moko Karine Zawadi oyamenga lelo ils ont mal à soukater mais tant que ne place moko na benga ka bien na gérer bozala vraiment na que place moko na okende na benga bien na gérer bozala bozanga pena émission en direct place na linga na kende et ngana lingi na kende ko epa ya mabelelisi na ke ko remplacer le quoi via Kufa. Merci beaucoup. Merci Simplice vous on a kasi to okuta no sur la prochaine émission. Place aux ana pour ça to kende wana biste place tana biso de koki moi ministre na biso koki patienter un peu sur les gens moi temps na kopesa yo. Merci à toi Jéric Obektok Nzamba image merci à toi aussi Neuf Lumière ngala Rabi moi na ngai o na bota na 12h wana bureau Rabi to bambote bele siko zali ya Ange motema papa Didé Moba Magali motema ya fils ngoma bambote bele bisika bozali na pesi merci lisusu et pas ya Jacques Boloma na bosanité na sengara ka et pas na yo Dédé Ekofo bo continuer toujours ko soutenir biso et ça la
sera bien et tout le monde a une souka na prochaine émission. Merci, bye bye. Vraiment fort. On a tikeli Simplice micro, asala moi loko pona ba fay na ye ba sepela na oui ça la bien quoi. Et tambolelea chéri lokola poisson requin. C'est vrai que kolonwa kela yo mokolo wana oyangwa sali na ngai. Ba invitation nyonso wana nazwaki mokola repo. Basangisa yango na bonzenga ya mwana mwasi moko e. Kombo na ye Ange Moba mama na fisiolongo visotanga ye. Na fisiolongo visotanga mama. Ye wana nde asalakanga telelele. Azoboma ngai mimi na ifeta telelele. En tout cas ba mote belé numéro na ngai on a pesi bobenga artiste na bino mission bana poto ya ngola wapi bobenga to solo ça la bien. Merci vraiment.